Mbote na bato nyonso balandaka magazine ya KNB News pe boyei malamu na edition ya mokolo na lelo. Tofongola edition ya mokolo na lelo kuna na kati ya Assemblée nationale liste ya ba candidat oyo esengala ki baleka na élection ya bureau définitif esi ebima ki pezala ki déposer na bureau provisoire bolanda ba détail na élément ya faso kirombe. Rapport ya wa candidature oyo ezalaki retenu pour na ba différents postes ya bureau définitif ya Assemblée nationale. Ezalaki bongo déjà déposé mokolo ya mercredi 15 mai 2024 na bureau provisoire. Bato ba déposé yango ezali bongo commission oyo ezalaki chargé ya ko examiner ba candidature ya bureau définitif ya Assemblée nationale. Oyo etiamaki en place na décision numéro 006 cabinet ya président Assemblée nationale ne yango wana mosala esalemaki ko bandale 11 dépôt ya ba candidature nde baye kosilisa pe ba pesi rapport na yango esengeli koyeba ete ba kombo oyo ezali reteni yango yo yoka na poste ya président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe Lwaka Ningini nde azali wana lokola candidat na poste ya premier vice-président ya Assemblée nationale honorable Chulumbai Jean-Claude nde azali wana côté ya poste ya deuxième vice-président Yemoko Pepe Mboso nde azali wana na poste ya rapporteur ya Assemblée nationale honorable Jacques Njoli nde azali wana pe na rapporteur adjoint ya Assemblée nationale honorable Munonga Inamisi Dominique oyo ya ensemble kasi na poste yango ne bazali kowelela yango batumi bale na honorable Costa Mutamba président ya Dipro na poste ya questeur ya Assemblée nationale honorable Poli Lunda Chimen yende azali wana na poste ya questeur adjoint ezali bongo honorable Mbemba Wale Caroline ye azali bongo membre ya MLC kasi mingi esengeli koyeba ete ba campagne déjà esengeli banda po dans quelques jours de vote esengeli salema po na koyeba ba nani oyo basengeli kokamba Assemblée nationale ya République démocratique du Congo. Ezalaki bongo signé le 15 mai 2024 Mosoko Diapwanga Christophe Yende président ya bureau provisoire. Na Kinshasa bakonza mboka basalaka misala kasi bakendaka nango tina suka te. Mibeko epesamaka kasi balandelaka ngo tina suka te. Botala kuna na croisement ya avenue Bokassa na commerce. Misala ebandaka kosalema kasi ekatana kaka boye na raison moko te. Mbongo balia to pe kenda wapi. Bolanda yango na reportage ya Beverly P Moïse. Kinshasa oyo ezalaka kaka makambu toujours makambu. Misala oyo bozali komona awa na croisement ya avenue commerce Bokassa et bandaki na yango malamu po gouverneur de la ville ya Kinshasa monsieur Jantini Ngobila alobaki ete ezali kaka pona quelques jours ya pamba nde babongisa esika oyo kasi ko banda misala yango lelo oyo esali 3 mois kutu misala yango e continue kana yango lisusu te population pe ba oyo balikaka na nzela wana baleli zona prince Kasavu basuma commerce nasala musala na moto nzela nasala chaque jour misale telemi depuis ka ba penser ba terrasser oyo ti lelo baza sunte des semaines yango to ngona pena mfuma izo sala matin baje to zomona bango te ka ba peto bayaka wana ka kolongola ba salité mais to na ba ingénieur te ka ba mitu réseau des autres mais elope izo sala matin bakangi tunzela to pena to polo pona o mema ba client to mona souffrance pona nzela o nzela zate bakangi na isoki bakangi pena aona na commerce pour ça banzela kati pro mimisa ba bagay victoire to senga mokonzi moko na gouverneur bala na pena misala oyo bato batini na terrain bazala musala te jusqu'alors atele mo basali yango te batimoli ba terrasser atele mo basali te depuis ka ba kolika beton assez batebe mabende ti lelo musala ezate pona terrasser a pamba nano basisi yango te bakangi zela tuzonyo ko makasi alors faut ba lobela ba ingénieur basa pena musala na lombango
oyo te biso mpe bato ya moto na bato ya mituka tose retrouve mpona kosala mosala bien. Depuis babandi misala oyo kala te 1 mois déjà eloko moko te tozomona bien makambo nyonso ezaka ya mabe fale gouvernement ata asala suivi mpona makambo so babandi yango ntongo ti 12 heures batiki yango bakei 3 jours yango basala mosala te tosenga suivi ezala na mboka na biso kotravaille bien te tobaloka boye tokotaka bamai ya salite moyen asala bien eza te basi transport banda omema 1500 ekomi 3000 donc depuis koloba 9 jours oyo nakoloba 6 mois yango esoki 3 mois bayaka kaka basali mpona minute moke bakei basali mpona minute moke bakei tozokomprendre te soki eza nini so otali bien tala batimboli kobanda na isoki awa esika bomona oyo presque savu commerce ekozala lelo basali yango lobi babuka yango lelo basali lobi babuka yango na baingénieur na kompenaka te mosala moke ya po bakoki kosala 1 semaine ekozwa 3 mois 5 mois na mboka tokenda makambo oyo ti wapi lelo tosouffrir fo ozele eza te awa presque savu place moke toyebi te baingénieur yango baingénieur ya congo bien baingénieur ya ndenge nini place moke bakosa 3 mois 4 mois 5 mois tosubir biso bato moto na bato ya mituka awa passage eza te baaventurier oyo papa na ngai tolembi vraiment makambo oyo vraiment tokosuka wapi na gouvernement oyo tomona tokosuka wapi ndeko boyi te vraiment yango ezali nini koto na Congo soki kaka mwa eloko ebimi esika oyo ebimeli nde ebandami kokatana ti ekitaka na se okomona misala ekomi na suka te esika oyo esengelaki basala mosala ya 105 ya sima kasi tango ekokoma ekomi bongo ya 50 to pe ya 30 kasi ezali pasi po botala condition oyo population azali kotekela condition oyo population azali kolekela awa na avenue Bokassa croisement commerce kokitati na isoki pardon badi population ba koma kolata ba sachet na makolo pona kotambola kutu mvula depuis ebeta et sali ba jour ebele mikolo oyo mvula ebeta ka lesusu te mais poto salite oyo wapi ezali esika oyo population azali kotambola bokomona bokosala campagne ya ba moustiquaire kasi esika oyo population azali koleka pe azali kovanda ezali salite makasi po boye moyete misala oyo ndenge katana bino moko botala bafulu ndenge botami awa na Bokassa pardon badi esengeli ko silesa mosala oyo na lombango tope ko accélérer yango pardon population azali na posa ya kimia na ville ya Kinshasa azala à l'aise na esika oyo azali ko fréquenter ndenge kaka balobaki Kinshasa bopeto yango yo population azali ko senga po Kinshasa ezali miroir ya République démocratique du Congo. Kinshasa eleki partout. Oui. Érosion kuna na badara 4 pasola mabele bakinoa bazali kolela kasi bazali koluka kaka mobikisi moko oyo akoya kolongola bango na pasi bolanda yango na reportage ya Moïse Ngabu. Condition de vie ya population ya quartier Badara 4 na commune ya Seleto ebite courant pasi mai pasi na ba érosion lisusu population azomi tuna yango bakonza mboka basundola bango to nini bolanda ndenge balobi libulo papa libulo ebuki banda kwebebisi mapangu papa soki mbule beta boye papa mutembe za likolo libulo ekobuka biso banda kuna bala na butu baya ko bongisa biso libulo yo sosi biso bakangela biso libulu oyo tolela pona libulu konza mboka atala makambo libulo na badara papa libulo ndeza boye to perdre ba mapangu ba bisika tozovanda tina te tokomika na bana mbule zobeta bolungoli biloko bokeko bata mabanda ku mususu après mbule sili boye zonga so ya butu pasi moyen te bakonza mboka papa fatia yo kela biso mawa asunga biso pona libulu na biso oyo vraiment baluka ka solution vraiment tala banda ko ndenge ke ya vraiment bakonzi batika biso te biso to votayi bango po bazwi bananyo vraiment ba rejener biso pona libenyo ndeko mona biso boye to na problème ya libenyo baya wa to voter bango bakimi
siko biso banda rezo kene to kosala ndenge nini bayo ke la biso mawa ba kondi kuna bayo ke la biso mawa ta les jeunes derrière azolela pona mabele na biso banini ekeni mapangu tala pena boye to vivre ndeni mapangu ezo kene banda kwa tongi batwatili kureza te nini ezate to souffrir ma ezate ko bima boye na butu kutu awe komi susu kutu bakuluna boye na ronzion moya oleka ezate yango to lela bosunga biso batika biso te bakonza mboka botala likambo ya quartier badara soki te bandaku tokolela na kolela kuna eza kaka te ntango likambo ekokwea ebongo bobanda kosangisa bambongo mpo na kosunga population oui. Beltesco azali ko continuer ko sepelisa peuple congolais na biloko na ye ya qualité oyo azali ko sala mikolo nyonso bozwa ba détail yango. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango onalipa na spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a fait opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebif oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba Cornebif Texas nga na benga yango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tente Beltesco ayeli bino latadi ya ngombe mususu na kombo ya Oxfore elengi nango deja batia matungulu na kati okosepasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebif Oxford ezali Cornebif oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele esa atiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koliaki ngombe mpo na nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba Cornebef oyo uti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui. Ministre ya sport Claude Kabulo abetaki masolona oyo ezalaki ba expert ya FIFA esika nini oyo basalaki inspection ya terrain esika nini oyo RDC ekobeta na Togo. Mercredi 15 mai, ministre sport François Kabulo Mwana Kabulo ayambaki ba expert ya FIFA pe ya CAF pour na pré-inspection ya ba infrastructure esika wapi ba match ya 3e pe 4e ya campagne éliminatoire mondiale FIFA 2026. Oezali organisé na Canada pe na Mexique pour basala rapport et pas ya ministre payé na tour na yende a kosala rapport na conseil de ministre. Pona bayeba niveau nini RDC ezali prêt pona koyamba 4 nations. Pona koyeba Congo Brazzaville azana problème ya suspension ya stade na ye na yango ba ponaki stade de Martyrs pona koyamba équipe ya Maroc. Nasima Masolo na bango, M. Guillaume Ouazali, membre de la commission de développement et de compétition à la FIFA et à la CAF, azangaki malobate alobaki. Nous sommes venus comme des experts de la FIFA et de la CAF pour faire d'abord une pré-inspection nous-mêmes de nos infrastructures qui vont recevoir
le match des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est comme ça qu'on était avec l'officier FIFA CAF Security de la République démocratique du Congo, en la personne du colonel Tozi. Et moi, en tant que membre de la commission de développement et de la compétition au niveau de la FIFA CAF, faire une pré-inspection pour faire un rapport à son Excellence Monsieur le Ministre, qui lui aussi fera le rapport au Conseil des ministres pour voir à quel niveau la République démocratique du Congo est prête pour accueillir les 4 nations. N'oubliez pas que nous allons recevoir le Congo-Brazzaville qui a choisi la République démocratique du Congo pour venir jouer parce qu'ils ont un problème de suspension de leur stade. C'est le stade des Martyrs qui est retenu pour abriter le match la République du Congo et ainsi que le Maroc. Et nous allons recevoir donc notre prochaine étape après le match du Sénégal. Nous jouerons donc ce qui fait que c'est comme les Togo. C'est comme ça que nous avons essayé une pré-inspection en tant qu'experts pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et faire un pré-rapport pour qu'on travaille déjà en amont. Concert et artiste musicien Fally Ipupa oyo esengelaki ebetama kuna na Goma le 17 mai 2024 oyo ezali reporté ekobetama na mois d'août. Concert et artiste Fally Ipupa kuna na Goma pe na Bukavu ekobetama lisusu te na date oyo ezalaki prévu le 17 pe le 19 mai oyo. Pona artiste Fally Ipupa alobi ete azali cœur na mabota oyo esili kobungisa bato. Concert yango lokola e coïncide na enterrement ya 35 personnes oyo bakufaki kuna na camp ya ba réfugiés na Mungunga nde esali ete Fally Ipupa alobi ete kopesa tamoko kobanda enterrement oyo esalemaki le 15 mai 2024 kino le 15 août ne concert ekozala organisé le 15, le 17 pe le 18 août kuna na partie est pour na collecte ba fonds na tina ko assister ba victime tope mabota oyo bazali kuna na camp ya ba réfugiés na yango wana esengeli na ba nyonso bazala patient po kala mingi te nde organisation ya concert oyo ekosalema kasi bato misusu ya biloba balobi ete concert ya Fally Ipupa ezali annulé na Fonarev. Tozali ko rappeler na baye oyo bazali ko déformer information esengeli boyeba ete artiste Fally Ipupa azali bongo membre ya Fonarev oyo ezali bongo Fonds national ya réparation ya ba victime ya violence sexuelle. Fally Ipupa azali kosala partie ya ba membre na bango na yango ezali Fonarev te nde epekisi concert oyo ebetama kasi motema ya mawape ya bolingo oyo Fally Ipupa azali na yango nde asengi ete esengeli kofanda moke ndenge kaka na Afrique ezalaka après 45 jours nde matanga epanzanaka na yango concert oyo ekozala organisé kasi suivi ya misala pona construction ya école ezali ko continuer avec impact na idéologie. Oui. Vérité avant tout, tambola na mokili, okutana na ba problème, tambola na mokili, okutana na ba réalité. Koka mwa lelo okomona mwasi to mobali, bokutani na cadre ya bolingo, akoyebisa yo naza na mwana moko to pe naza mwana mibale. Kasi tango bolingo eza kokola, oko se rendre compte que azalaka na etuluku na bana oyo abombelaka yo vérité tango bobandaka au début. Kasi soki yo okutani na kati ya situation wana oko s'en sortir ndenge nini. Bakinwa oyo totunaki mituna balobaki na biso boye. Bolingo eza union entre deux personnes oyo bayokani batambo. Une fois mobali na yebisaki vérité te peut-être peut-être azaki obanga ou bien azaki na posa ba développer dans liboso et en plus de cela ba ebane on sani ya koyebise makambo oyo azana be mukumbu azaki o azana mais cela n'empêche moi si au ko découvrir yango ezali solo ayena mobali na yo wakosu parce que so bon mazana bolingo bana na bazabana na ye bazana bolingo bana bazabana na ye
eza motema ya mwasi ye moko otala na bolingo aza nango envers mobali soki alingi mobali na ye c'est-à-dire ke olinga mpe bana wana donc nga vraiment conseil na kopesa eza ke non eza traité ya ye na mobali na ye basolola soki aza na bolingo mobali na ye na ndenge bazwi temps okende bango mibale na eloko bazoscane mpona libala na bango c'est-à-dire que non akosepepe na bana na ye wana ozwa parce que l'éducation eza ye nde moto akosikana na bana ye nde moto akoyedike bana wana beke bana bazalaka mpe influence soki mama bango aza pembeni mpe soki ndenge mais na ka bolingo moi je vois pas mbeba moko mwasi akoko boya mobali na ye soki aza na bolingo na mwasi na mobali na ye c'est pas une chose oyo ekozala grave na bango mibale en fait bolingo ekomi moye mpe na makambo ebelebele na bakote ezokutana wana na vie quotidienne alors mibali mosusu akozalaka non aza na mwa mikumbani wana alingi mwasi ni makali mais ntango mwasi mwasi naza na bana na ngai boyeboye mobali mwasi naza na bana na ngai boyeboye mobali mwasi ayoki yango omata susu ekati relation na bango mona biso bakoma kolinga a développer bolingo na ye très bien bolingo na bango eke bien après na suka nango nde sikoyo mobali aza responsable nde ovali sikoyo mwasi mama tana tata vivre nanga boye mais naza na mokuma na nga boyeboye ngana tolingani tala bana boyeboye yango omoni keno efozala donc toza franc pas moi sinon au moins moi ça nini à côté va pas mais pourquoi ta moula ibongo mais il peut faire comprendre que non voilà namona que au début to ina bolunga sikata na ko ibiso mala mo be ko blessé pe to commenter ne loko na biso na bolunga so comme non lelo d'où na zoki mo un peu espace te o ibiso ngona ki na tanto développer ngano non to ba ngano malamu après na kosa nini na ko ibiso kamera jo moment opportun a ibisi moi si ne moi c'est ça moi si so ça na bolingo ni na to ko le tout à l'heure ako garder toujours foyer na ye pour avoir toujours na bonne relation avec elle toujours liboso oboti mwa mobali oboti mwana mwasi neti ngai ndenge naza iko anaza mama na kuzwa bana wana nyoso baza bakomi kwa bakoko nanga zomo bakomi penza bakoko nanga so bizaleli ya mwana nga mobali za kitoko na kobokola pe bana baka bana nanga za bolingo ya mutu ngana ko juger ete na koza la contre mobali te po eza bolingo entre bango mibali soka lingi ye na mutema moko akozwa bana wana nyoso neti bana na ye ya boti ngape mama soka yebisinga na koboya te ba bato na yebite na mukuli na koya kobikisa ngai bana wana bakoya kobikisa ngai koleka bana na ngai soki nga na bokoli bango malamu bana wana bakoya kobikisa kosunga ngai koleka ta bana na ngai nga na boti soki na bokoli bango malamu ngai neti ngai mwana nga na kopesa un conseil avanda abokola bana wana baza bana na ye akoki kokima ye te po ya yebi te un jour bana wana bakosalela ye nini na vie. D'abord il y a liboso, les enfants sont une bénédiction d'abord hein? Donc moni makambo etali libala eza likambo ya destin hein? Soki ndeko na ngai ya mwasi nga etonke yaya aza na makoki ya kozwa charge ya kosupporter ya komona bana 5 wana ya mobali na ye lokola bana na ye. En tout cas moi je pense que nous avons inconvénient moroté, c'est à elle de supporter ce qui mobali ya vie na ye o nzamba bongisa la qui est za mutuana. Je pense que non, elle sera heureuse dans son mariage. Donc la même question na rose ngopé le rôle ngai non ndeko nanga mwasi bayo balaye ou soit ndeko nanga mwasi bayo balaye pa mobile mo akutie na 5 bana. Est-ce que na décourager mobile yo ayeko bala ndeko nanga mwasi non ko bala ndeko nanga te pendant na 5 bana. Non c'est pratiquement faux. Donc marambo tali libala ezali une institution divine aux Zambé moko a créé. Donc mobile akoki koya okutana na yo azana 10 bana mais ceux qui yo mutondimiye au monde ko na makoki ya kozwa charge pas kozwa charge parce que mobile de mutozo zo bana na charge mais yo ozana devoir ya ko considérer bango lokola bana na yo komona bango bana na yo ko chérir bango ko considérer bango lokola ba oyo bimisaki o memaki pendant 9 mois. Conseil na na bana mibali. Il ne faut pas surprendre des gens avec le temps. Il faut toujours ne bandeli ya relation, expliquer partenaire au kutani na que non voilà, a oye pananga, regardez,
nazalaka na bana autant. Est-ce que tu vas accepter de partir avec moi, de continuer avec moi ou soit tokoki kosuki la awawa. Donc déjà ceux qui ne bandeli bilora bon essayer bani, ils allaient vraiment malamu et créera vraiment ba confusion na place to comme un processus moko crucial après le robinisa que non voilà na longola ba zemi na zala raboyer en tout cas ça dérange vraiment. Wana vraiment c'est les conseils que je peux donner na bana basi et puis na bana mibali. Bana bazali lipamboli oyo bautaka epai na Nzambe que ça soit yo lingaki te kasi soki ozali na bana na yo kobomba yango te po na situation moko oyo yo kutani na yango ya bolingo ozana posa balinga yo ne yango ozali kobomba ka benediction oyo Nzambe ya pesa yo ezali eloko moko ya motuya te po bana wana lobi tango bakokola bakoyoka ka situation wana bakoloba ke papa oyo to mama oyo alingaka biso na bolingo ya solo tepe yango ndezali kosisite lelo ba problème ebele kati na société esengeli na bino bozwa mayele. Oui. TikTok na bino ya mokolo na lelo. Naka grand challenger ya tembe. Na ngaka na lia mpuku me na kima kimbangu na kangie lion. Na za lion azaka na zote. Aibe loko te alandaki nyama te lipenda ngombe. Puis kendo tale avimba lokwa soso akufa no noki. Lia linga vakanga fa tambola ngulu mi atali amoni plan. Asota kimi akepe a rupe. Wana zongi ya turo fona changer ko côté ndeto zakana ke matete ko pesimite na ke yolo tango ko zwa boya foko tanama presque moko boy yana nga moko elongo la mabibi ya banda tongo o bakena na oti katikati tango zo kitsa be mission ngebi ma oniksi na mutu wana so musique zo katota no douleur musala ndenga na utaki ninga ebima challenger mutabate o chena kise ko zwa te Zamba watara na mutoki na lembo ngolo kai vanda wana. Bozalaki ebele devant ma poste téléviseur na bino natina ya kopesa biso confiance ya kolakisa bino nini wezali koleka. Na kati ya République démocratique du Congo précisément na kati ya Kinshasa tokutana na bino lobby. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino